la police, donc on va garder la police. Donc on va garder la police. Donc on va garder la police. Si je suis comme la qui m'a dit, on a bon ma liberté na ça, tanda qui n'a pas pété. On est celui qui n'a confirmé la vraie qui n'a pas. Police a besoin. Donc je souhaite qu'il depuis mois octobre, peut-être on se met depuis octobre pour la situation là qui n'a pas. Bon, arrivé ici, tu savais que je suis venu juste. Quand il y a qui m'a beaucoup à ma colo, ça s'est préparé. Après d'avoir passé 12 ans en Suède, où il est belé, et que tu rentres comme ça, ça va se préparer. Vraiment. Donc il y a des facilités pour nous. Il y a de toute sa situation dans les acquis. Les acquis bien été en Suède. Mais il y a des situations dans les bien été en Suède. Comment est-ce qu'il y a comme à niveau de Bengambi là? C'est quelqu'un qui va j'ai été avec elle pendant 3 ans. Tu vas aller quasiment 3 ans. C'est qu'il y a une situation en nous. Donc c'est un peu ça. Donc si ça m'arrive aujourd'hui, c'est juste à cause de ça. Vraiment. Oui, je crois que Bandeko va y venir. Bandeko, tu vas m'en peut-être quoi, donc ça fait les 12 ans passés, je me suis retrouvé dans ma colo. Donc ça veut dire que la vie à Kinshasa n'est pas aussi facile. Ah oui. Car aussi beaucoup de qui y a des années passées. Oui, il faut que Kaka point Hollande. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi mutekangi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Biso bana mikeya kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Bienvenue chers amis internautes de www.bomokoyamboka.com. Merci vraiment d'être là devant vos écrans pour le compte de votre tranche. Comme vous constatez déjà, il s'agit donc de NOSOS. Par rapport à Ndekonabiso Moko au Congolais PKK avec Vanda à Stockholm a problème moroboye, il a été refoulé, raison pour laquelle vraiment to sangani awa na ba ope bazala ki aye, pour ne pas dire peut-être sa famille na niveau ka ya communauté ba o ba moni que non, on doit faire quelque chose pour te venir y en aide, raison vraiment et memi biso kat na plateau yo ya bomoko ya mboka. Voilà, il s'agit de notre frère Lucien oyo azaki refoulé vraiment na ba condition moko ils sont déplorables et sans plus na ou mais là vraiment na micro na ko mekampe ko pesa pe parole na ba invité na biso toza na bango na plateau ba mekape ko expliquer biso vraiment qu'est-ce qui s'est passé réellement na ndeko na biso Lucien. Bonjour maman. Bonjour. Moi présentation muke pour na bato ba Hollande pour la toute première fois. Comme na maman Jackie Umba ngai nazali lokola Lucien azaki lokola mwana na kati ya ndako na biso na yebaki Lucien na kanala ya petite sœur na ngai amemaki bazaki na camp après amemaki Lucien awa na Stockholm awa a présenté biso tozalaki na kana ye aza na famille te sozwaki Lucien lokola ndeko na maboko na biso vraiment ba condition Lucien azongeli na Kinshasa iza passe mingi bandeko po Lucien azo souffrir kuna na kanti bino moko bomonaki batiaki photo na ye na News Star na monaki pe bato esalaki bango mawa bato bakomi vraiment bomeka tozala bomoko po to aider ndeko wana po azo souffrir. Voilà, on a question de l'autre côté notre papa na biso. Papa, moi présentation rapidement pour na bato ba Hollande et puis okota na moi likambo. Bon là comme on a eu Moïse Umba on a mobali ya maman Jackie. Tout ça vraiment dans situation moko et touché biso makasi presque na rolo ba touché communauté mobimba jeune garçon oyo azalaki lokola pour à peu près âge à moi na nga jugar donc anoya na ndako ano akoma ki lokola famille mais azwaki likama moko boye
azali na ba problème na immigration bakanga ki ta bakanga ki bazongisa ki mboka donc ti siko tozoloba azana kati ya Kisasa ndenge azana Kisasa wana dernièrement na solo la ki na ye ezalaki semaine passée samedi ngamoko na solo na mutu omoni mutu soka azana problème mutu soka azana problème elobeli na ye kaka na altitude na ye yo moko mona ke te mutu donc vina eza bien te yango wana to décidaki to sala eloko moko boye po toza ba congolais ozona biloko boye yango elakisaka bolingo na kati na biso yango nde elakisaka bolingo donc ko aider na ndenge nini okoyoka mawa na motema bien sûr mawa même mawa amour du prochain se manifester na ba geste yango wana tulingaki to sala collecte ya ba mbongo to cotiser biso nyonso oyo nyonso akoyoka message oyo kaka esprit ko tia na motema pesa oyo nyonso za nango ezala geste moko malamu yango wana tobengisi bomuka mboka pona to faire passer message mutu nyonso ayo kango en tout cas bozala motema malamu pona to aider garçon wana aza vraiment dans ba situation moko très difficile. Voilà, rapidement aussi to pesa malobana notre frère à à côté. Il est pas se présenter moi rapidement. Boyo Kaepe, bonjour. Oui, bonjour. Ma présentation rapidement. Ouais, on a pour tous ces années parce que nous sommes pas parler ba yebi déjà parce que micro na les gars déjà les belé parce que comme on a Anderson ça veut dire que ba yebi les grands c'est doit tout pour nous partager douleur tous ça pour na vie na biso moi tous ça vite à grand frère na biso parce que toi ils sont wana et ça biso passe ma casse to yango wana attaque na zapi na ndako na moi puis basa biso abitika na kota pe na pesa message na ba jeune oyo oui, bonne volonté quoi. Ouais. Ouais, merci. Voilà, nous avons sous pas maman Jackie. Ce que Rocky m'a expliqué, biso peut-être battre le kaba et arriver à ni papa na biso Lucien à se retrouver na Kinshasa, à la refoulée rapidement moi pour na bateau baro kaba Bon, en tout cas, nga pe na yeba kité. Na yoka kika ke bakangi Lucien. Après na benga kiye oh maman Jackie naza awa bakanga kingai kama discussion moko elekaki yango bakangela kingai discussion elekaki wapi na ndako na ye na mwasi na ye ndenga explica kinga bon ngai selonga na kansaki ke bakotika na bango ye après jogara ye ayebisinga mama oyebi lycée azana Kishasa ngalo bibongo discussion ya ndenge nini elekaki oyo lycée akomeli na Kishasa après to benga ki alobi naza awa nazo souffrir bon to salaki o nyonso ata mike tozaki nango to bandaki kotindela ye mais vraiment ndeko azo continuer ko souffrir nga moko na fandi na mboka oyo plus de 26 ans naza na bandeko mibale bazongisa bandeko wana bakufa lokola batebele bayebaki Léon bayebaki Peter Léon akufa Peter akufa kaka ndenge bazongisaki bango yango bandeko vraiment tozala bomoko oyo vraiment kofungola motema na ye pona mwana mobali oyo nzambe akoyede ye mingi tokanga mitema te. Merci. Voilà, na quel côté à papa organisation ils ont ndenge nini par rapport ya aide ou ko parvenir na ndeko na biso Lucien peut-être na besoin ba ça moi juste na bango démarche ils ont ndenge nini. Bon, démarche ils ont boyé parce que ni tous ont boyé maman Jackie Azawana il y a qui responsabilité à sur la bongo où l'union soit besoin quelque chose azana idée souci à idée ndeko na biso Lucien. Donc, à vous contacter maman Jackie dans le numéro, ils allaient au 07 04 98 60 52. À partir du numéro, vous avez contact et pas naé, il y a des gens qui ont donné une son pour partout où vous allez vous déranger nos têtes, vous avez dans le numéro, il y a aussi le nécessaire à comme ma place vous allez, ou bien ceux qui vous avez la possibilité. Vous contacter comme ça, vous pouvez bandir le ça. Moi rapidement, vous bandez ce numéro. Numéro naïe, à maman Jackie, moi si n'a pas 070 49 86 052. Vous répétez 070 49 86 052. Il y a un numéro pour vous contacter. Merci. Et projet Zandengeni Toro aide on a eko komela ye na moyen nini.
Bon, et voilà, parce que mon ami qui dit que mon bon, on a biso, mon congolais, et se poser la question. Même moi-même, personnellement, quand il y a un problème d'argent, il faut là se poser la question, c'est tout à fait normal. Mais tout ça là, vraiment la transparence. Na makamambongo parce que au moins il y a même quand on a linga qui na linga ngote pour ça makamambongo il ça pas problème mais ndé on a kindenge na ndimi likamango na ko ça la transparence le makamambongo même na robin ça sous moko mboka pour na ko faire passer sous message pour la que ça va preuve ndenge mbongo to kotindela ngo ye asa wana mama Jackie ye ndé ko zo mbongo wana suka zui yango biso moko to na Western Union toke na Western Union to tindi yango epa na ye parce que tous en contact na ye on peut savoir son adresse makambotu to tindi yango epa na ye soka zui yango to ko zonga suna bomoko mboka même ngambo na dépenser ba frais na ngai pour na faire passer message transparence ezala pour na limiter que mutu apesi eloko na ye ayebite que est-ce que eloko na basala ki yango basala ki yango na limba question ezala te donc na lingi vraiment tout ça la transparence pour maman donc bon wana maman j'ai dit sur la collecter yango tout suis yango nyo surtout na Western Union tout tindi yango place allié moko lycéen a kozwa ngona ba document to ya to la kisabino ke bambongo to zwa ki mutate tout tindi yango pa lycéen. OK et là on se aide yango to aider les policiers isa pour na aider à survivre kuna en Afrique ou moi déplacement na ya zonga sous côté azala qui a ko bandela vie à zéro. Bon aide on toujours ça na izali normalement idée na biso izali mbongo wana aidé pour na azonga koto omoni azaka somoko awumbeli na Swede omoni mutafani na koto dira moko ya mulai izala gisu bazongi si na Afrique omoni ba fia kuna akoka nsuté donc na ba situation toujours vivre en présentement na mboka na biso akoka vivre na ke souci na biso ezali ke mbongo wana tawo kozwango et permettre ya ça la sous dimanche pour azonga sur na Swede. Donc en tout cas il y a un souci dans biso on a évité n'a pas na yesu qui a cause na idée mon souci pour mbongo wana mais d'autant plus que biso surtout ça déjà geste wana eza pona azonga sur na Swede ezandi wana voilà et là sur vous mettez un peu pour comprendre l'objectif vraiment oyo donc ememi biso wana plateau na bino ya bomoko ya mboka c'est tout simplement ko buka ko aider moko ya biso congolais oyo aza se retrouver vraiment na minute na Kinshasa pe côté kuna na Kinshasa na ebité maman Jackie soki aza na famille aza ba condition na e azo vivre ndeni na Kinshasa na Kinshasa azo fandi pa cousin na e aza na famille na Kinshasa te famille baza na Kisangani. Voilà comprenez un peu notre frère il se retrouve à Kinshasa et ce où aza na famille te Azala Moussalate, donc selon l'information, Azala qui refoulé, car Aninga Lataki, Nabilamba, Naewana, donc Azala même pas Nailamba, même pas téléphone, na monde de maman Jackie, Abazo c'est pour monnaie pour nous bengaye par canal, ya Moutou Moussou, cousin Naeo, vraiment, ils a pas si, comment on a biso congolais, na ba comité na niveau wana. Voilà, na olinga vraiment na mekampe ko beta penza moi c'était na biso ba congolais o nyoso to langa vraiment SOS yo to mekampe ko lelisa mo motema to mekampe ko bouger mo ba poche na biso na fiske 100 couronnes 200 couronnes pourquoi pas 500 1000 couronnes o nyoso ko za toucher to mekampe ko benga maman na biso Jackie pour to réagir. Il y a ça ya biso lelo yo na Kinshasa to yebi Kinshasa peli tellement moto akoki pe kokufa bato peut-être baza na est baza vraiment na fond kuna bazo subir guerre maltraitance peut-être bango bazi occasion wana te ya kozoba aide na biso mais oh biso to moni to laksana bolingo na oyo biso to moni oyo ekweli ve na biso aza nga aza vete aza grand frère oyo ekweli grand frère na biso tous ont la charge, tous ont la charge, il y a pas de sous bazong ça na Congo bazong pour aumer na seul trop donc aux jours à Congo on a bien moyen bien comment passer ça pour là donc il n'a pas c'était tout na ba jeune surtout ba jeune oyo basola bien donc bosso la pour na grand frère quoi parce que au moni ninga zong na Congo wana ils a pas mingi et ça la biso ba jeune parce que surtout ba jeune ici c'est Stockholm ba jeune comme staff na beta c'était ba Fabrice Ndala ba Fabrice Bingi ba Beni Pedro Bilembi pas trop silencieux donc bosso la pona kaya grand frère na biso ba vetu ya mboka oyo
oh baza moté malamu oh ba monique ba soutenir vieux lycéen bobenga mère donc pour ils ala bien na père na biso ya mboko na biki nyose ko bien pour nzambe azana quoi. Voilà, et surtout que nzambe vraiment pambola bino soki bo meki un peu ko réagir et aux ala Bible lobby muto loboko epesa kande loboko epambo maka. Donc vous meka un peu ko lembisa muto bato nyonso ya motema mawa o balinga omona mutu na pas cité. Problème ya ngoyo e komeli biso na communauté na biso congolaise awa na Suède. Papa na biso après avoir passé 15 ans en Suède. Donc hasard refoulé parce qu'il y a qui na problème ya mukanda et comme il est bongo na évité son albanini donc ils ont ça la passe vraiment moto à se retrouver dans Kinshasa sans eloko même téléphone dans un côté pour me un peu qu'on réagir et surtout que ils ont ça la passe parce que hasard refoulé pour na ya moi si je sais pas même si problème est là qui entre bino et puis que mobile yango azana problème à mukanda oke ko funda yo bengeli mbila bazongi siye et là mon pe na obeta c'était na biso basipe oyo to kara so tozana mukanda mobile azana mukanda tozo mona loko ozo pesa evi mukanda azana onka papier to yaki tozwa ki yango to okufa pe to tika ngo mutu monta okufa babambie mukanda na ene longi ke yake na mukanda ke ngande na kufi na mukanda na yango ezana ngo pe visa ya lola te. Donc mukanda est le côté yo moi soyo ozaki na muninga za un problème ya mukanda moi discussion ezanga te bozo vivre na ye c'est tout à fait normal ba discussion ezanga et ezanga te au parvenir ko bengela mbila jusqu'à ce que bazuye ba refoulé et puis ozo olobi oko aider te azonga au sepeli alors que bosani beaucoup tanaki awa ye abundaki na ndenge na ye peut-être ba effort ya sala kité la famille na ye ceux qui bateka ki lopango pour se retrouver na poto bien que mukanda ezaki passe pour na ye mais yo ke ko zongisa ye ozwaki na Kinshasa te ozwaki na poto ondimi bo zongisa mwana mobala batu na Kinshasa so le leur kufi makila na ye za na mutu na yo et puis ozala benite ozala beni ata mukete malheur ya muningo zo sepana okangi na bilamba na ye na ba téléphone na ye olingi pe ko aider to ebite soka azolia nini azolata ndenge nini na Afrique Kinshasa epeli moto moi epai pasi epai olingi même pas ko aider maman nanga vraiment siko zali soko za mwasi bota bana oza mwana motema ya bo mwasi zongisa ta motema sima o meka pe ko contacter maman na biso ya Jackie o aza mwana mo responsabilité ya problème oyo bo meka pe ko luka ba solution mususu yo pe o assister na makambo toza nango o chape maele parce que ça vraiment yo ndo za cause ya likamba ngo eba ke batu nyonso so bazo murmurer pe na kombo na yo na mitema nzambe pa oza contre yo ozana bana ozana vie eza mulai même vie ya bana na yo sala bolamu na mokili po ata bana na yo pe ba vivre bonheur wana nzambe pa pambola bango moi message na kokai vraiment ko insister na yo ndeko na biso yo oyo oyebi vraiment buto papa na biso a se retrouver na Kinshasa na minute oyo mais quand peut ko lemisa mutema no nyonso zo ganga wana eza c'est bien bon mais oyebi te la sima oyo e okomela yo ebité parce que toi ba lekinzela to luka te to sala na mabe moko boye Kinshasa epeli moto so mutu déjà longwe Kinshasa a komi na poto eza déjà effort moko yo na ebité yo ce qu'on veut mutu ça ko longoli mutu peut-être na place azaki na ozongisi mutu na parce que eza en fer pour na ye aza na famille te aza musala te a bandande nini ko survivre eza loko bomiye zongisa mutema no vraiment sima zala à moins que oza ndoki poso ozaka mutu normal o lembisa mutema o kanisa yata na eloko moko ya malamu okoluka toujours o réagir na ndenge ya bien voilà rapidement maman Jackie likambo vraiment pour na yo na éviter oloba nini surtout mekambe parce que tout ça passe moi pour toucher vraiment moi ba congolais il y a partout la Suède d'awa vraiment bande ko na biso ndenge na lobaki na ebande likambo oyo ya mwana nanga lycéen ezo sala biso passe parce que azo souffrir po azo souffrir
avant obenga ye il faut obenga na canal ya mutu wana air mususu azane na musala okoyoka na okoma na 20h okozela ti 20h obengi ye vraiment bandeko tozala bomoko poto aider mwana mobali po azo souffrir soki ngai tokomi na point tosala émission oyo policier azo souffrir aza ndeko na ngai te me aza mutu kaka congolais tokutanaki oyo na mboka oyo mais tosala tuto aider ye yango kana zaki nango voilà tosala tuto aider comprenez que papa biso Lucien a peine na Suède azane na ndeko te donc ndeko na ye vraiment ya makila zate ka nde bomoni ba ndeko na ye ba congolais o bazwe initiative wana o pe bakoki komona ndeko na bango congolais te azana pasi bakanga mutema to boite biso nyonso tozala mo ba problème na biso ezala ngo pe mais to luka mpe ko sunga pe ndeko na biso yo to longola ye vraiment na situation oyo azana ngo na sur nzambe vraiment opambola biso makasi bato peut-être o bozala mboko yo bolia bozomela boyebi bato mbongo pe ya mboko yo nyonso yebi ki ozalaka na mona na raté na moi quelque chose hein bon mais quand peut réagir je vous en supplie bon ça quelque chose bon quand mité maté na yebi que Saint-Esprit vraiment ko toucher bino moi mité melemba bo assister papa na biso Lucien avant que ma beya to parce que biso tozela lelo soto ki akufi na Kinshasa tokosa cotisation wala mutu nyonso akobimisa akufi papa Lucien akufi to sunga to tchako basombele cercle bakunde na Kinshasa avant que akufa tant qu'il a envie azande la besoin ya aide na biso ndenge azana na envie yango wana vraiment ezo susciter ni na bino aide ni na bino vraiment participation na bino plutôt pour ameka ko survivre boyebi ata biso ba otoza osoto ke Kinshasa famille azate ndeko azate na obanda wapi osuka wapi pe sika aza hébergé par cousin na ye peut-être lelo lobi pe cousin kokine pe kolemba ke ngapi na ba charge na ngai surtout que boyebi ka ki na ndenge ezalaka to meka vraiment ko ça quelque chose bandeko na biso ba combattant tala likambo ekomeli biso ba combattant papi rock ko ça parmi ba combattant likambo ekomi na yebi ke boza ebele bo meka un peu ko sensibiliser pe bato ba maman na biso ya mboko pe o bozo sala ba soirée bozo ke ko sunga ba femme veuve na Afrique bozo ke sunga ba orphelin bozo organiser ba soirée par-ci par-là problème mususu yango ekomeli bino etant que ba maman ka ndenge bozo ke ko sunga ba veuve eza pe malamu ba orphelin eza pe malamu siko ya bino moko pe ye yo azaki na bino azongi aza dans le besoin aza vraiment na problème où ils ont to assister bon mais quand peut ko réagir na iskanyo so bozali ba combattant quand na ucholo ba bo sala quelque chose vraiment ba combattant ya Suède papi rock sensibiliser pe batou parce que là on a un problème donc c'est sérieux papa na biso aza vraiment na besoin d'aide na biso na ko senga vraiment na batou nyonso peut-être ya o boza quand même na moi muki ko mona na moni Beni Pedro Bilembi Beni Pedro vraiment réagir et au ça la biso bien na moni staff ici c'est Stockholm na bi ke boza staff ici c'est Stockholm bosomba ba champagne bebe sa mbongo na ba na ba rambo belé siko eza marambo ya ko sauver vie moko eza na besoin ya aide na moni sa majesté Fabrice Bingi ça là quelque chose et puis Fabrice Ndala bino nyonso vraiment na osenga vraiment pour insister côté mususu na mona Junior Lomombo problème yango yo bobenga na moni mama Lili Konde bo sunga papa Albert Bola na meshta problème yango ekomeli biso Patrick Judith Lusungama problème yango ekomeli biso to réagir vraiment et que ça la biso malamu na yebi ke boza ebele vraiment na moni Gaston ici kozali vraiment problème yango ekomeli biso donc bomeka vraiment ko sunga bomeka vraiment ko sunga
papa na biso yo bo fongola ba poche na bino bo fongola ba mbongo ba sac bo réagir nzambe vraiment akopambola bino ba on atangi kombo te bo miyebi esika bozali boza ebele Sonia bola problème yango yo tokenda église tokenda kosambela nzambe tozala pe na parce que évangile meilleur évangile eza kosunga ba baza na problème vraiment on des appels évangile na biso ya malamu yango yo ya kosunga ba oyo baza vraiment na problème yango ndeko na biso aza na problème mais osenga aide na biso to fungola ba porte to fungola ba sac na biso vraiment to sunga rapidement papa moi maloba epa na yo pour clôturer. Bon, on a dit dans le bas, vous voyez, en tout cas, n'engagez maman ou dans lui m'a modélé. Nazo senga na biso no so ba congolais. Au moins que parfois tu auras l'habitude sur il kabwe kwei, tu passeras dans le jugement. En tout cas, bilo kona to tika ngona, peut-être aux on a monté le bas, oh voilà pour na sala ki boité pour na ki makité, aux on a li kamosi et kwei déjà, donc tu as na kisasa. Donc si on n'est pas dans ça on a ils ont sous problème il y a plus sa critique ils ont problème si on tout le cas moyen ndenge ntoko aider en tout cas to sambelaka mais ko sambelaka eba ke nzambe to mona raité mais muntu ozomona yeboyi ozomona ye de face parce que soko zono ba ke ulingaka nzambe et que nzambe mona raité mais muntu oyo yo ozomona ozolinga été en tout cas wana bolingo wana en tout cas nazo implorer grâce na bino en tout cas nazo lancer appel na mawanzambi na yebi ke ndenge nazo lobaboye esprit ko toucher yo et ko toucher motema na yo ndenge ko toucher motema na yo oyo nyuso esprit ko tia na kati ya motema na yo sala yango en tout cas ko perdre mongo wana te naza trop sûr ko perdre ngo te nzambe ko bénir davantage en tout cas yango kaka message nazala ki nango vraiment tout aider garçon tout aider vraiment ngamo na zali ils sont la passe ils sont la tellement passe parce qu'il a solo la nae donc dans la situation moko critique ndenge maman autour le bas tous amis na ba garçon moko na camp tous amis camp moko bazo misa ba Afrique mais ba garçon ba sont invité ba kufa donc on a que le ko ndenge wana nazo prier pour tout pour na ye il a été na ligne tu il a été vraiment tout ça là quelque chose pour tout tindi là quelque chose en tout cas il faut aider pour na azonga côté so ba zongi il faut ça la biso et singo makasi en tout cas yango kaka nazaraki na pour na koloba na remercier bien voilà moi rapidement maman chérie ndenge papa lobi vraiment mo fongola mitema na bino bolanda bilobela te musumu tako ya asala kiboy total vraiment ndeko na biso lycéen azo souffrir pour tozo solo na etango nyonso vraiment azo souffrir yango ka liloba suka na linga kina loba on a rapidement en personne de suka ouais il va sous les arts to devient donc na casa na mo donc les jeunes tout font un thème to devient donc tous les jeunes vont tellement faire la soude attends les bandes soude donc on va ça na motima malamu ya aider batu ils en Norvège ils en partout na mina Norvège boka mbongo makaum boka mbongo boka mbongo to yeba ka on to ko eli benga ngai osolo la po ça la bien parce que aza vie moko boya solo bien au tout donc na ba Finlande ba Danemark ni oswana o ba yebi ngai ba masa tout baza kuna bo bien ngai suyo no sunga vie na ko lexa pas mère donc surtout na Stockholm na ba jeune tout à Stockholm ba o moté malamu ba jeune nyos bofungola ji bofungola motema donc pour aider ba bo aider vena biso na ba mère na biso tout ya mboka o ba mère tout ya mboka o ba père et tout donc ba vena biso nyonso ya mboka bo aider vieux paquet wing et vieux donc vena na ma kuiza bo aider vieux donc et ça va bien donc ba vieux tout nyonso na biso ya mbote na pour aller qui aider na les shopping zoka o aider vieux pour aller qui aider vieux donc bato belé bo aider vieux donc ça va bien donc nzambe ko pambola bino ebele donc yango za ko sala voilà yango anande toyoki moi bato belé papi abedi bo lukabo sungan moko ya bino ndeko yo a eu problème Gaston amoros bo ça quelque chose vraiment boza tellement ebele mususu bo kiminga na moi esprit mais si kanyo so vraiment bozwami bo meka un peu ko réagir et maman Anna qui subit là mais quand ça quelque chose hein yo une femme d'affaires quand même mais quand peut ko sunga
tout vraiment partout vous allez. Judith Lusunga m'a insisté. Edwige Mikalu, Batou Ebele, Julie Valeka, mon cœur. Julie Valeka, mon cœur. Et si vous allez, ça va quelque chose. Et puis, Bandeko na biso ba Swahili. Ya mboko Suède ndeko na biso ye wana paza Mswahili Lucien. Papa Lucien za Mswahili muta kisangani. Maman Magisha. Yo poza muta kisangani. Papa biso Lucien to bazongi za muta kisangani. Maman Magi yo za maman social. Ça la peut quelque chose. Benga maman biso Jackie. Oko taper na organisation oyo boye ba comment est-ce que bo ça la pobo bobo sunga ndiko na biso bandiko na biso bindela nyonso ya kisangani yo bazawa ba Swahili vraiment na insisté tout le monde appelle moi que ba Swahili ba telema ki ba yoka ki appelle vraiment que ndeko na bango Lucien bazongisa ki que ba telema ki basaki quelque chose yango na ndezo la kisa bolingo to sala ngata pona mémoire ya ba o bazo boma na ba est côté kuna peut-être au maté pour minduki masasi et tout mais ye waza quand même na biso to koki ko sunga to sungaye vraiment to sungaye ko zala malamu mingi et na insisté maman Pauline bomoko mboka problème yangoyo na yebi que ko réagir Francine si ko zali yo pe problème yangoyo Naebi que Francine moi c'est Diego donc yo na Diego pour me capter pour réagir yo moye bindé tout cela pas congolais de partout pas congolais y a partout y a Suède 4 t'es même bino boza en France Belgique Hollande partout vraiment boni bo aider pour benga toujours na numéro na biso na bobaki sikara code na biso ya Suède 0046 bo benga bon aide na bino vraiment kozala le bienvenu et pour participer penzambe ko pambola bino ya mingi koleka ba on attend ba comboter vraiment comprenez que boleki ebele na yebi ke boza ebele ke biso nyonso ebele wana so to bito chata ba 200 300 400 couronnes na biso to kozwa monta moko to sunga ndeko na biso to kobimisa ina situation oyazo se retrouver lelo. Voilà pour plus de précision to tikabino vraiment bolanda bino moko entretien oyo tozwa kila ndeko na biso Lucien depuis Kinshasa isika wazo se retrouver na ngonga oyo boyo kaye moko vraiment ndenga oloba na bino voilà. Oui alors eza papa Lucien. Voilà, Ezanga Olga, journaliste à Bomoko Mboka. Ndenge na auteur solana yo donc tout ça qui peut plus na besoin ya parole na yo pour la nini la information la moins crédible. On to linge to yoka yo so ko kipe ko sala moi message na bandeko et tout. Oui, réellement ils ont moi, comme une information de quelqu'un qui est à niveau des réseaux sociaux, je crois qu'à mon avis, ça fait déjà plus de 5 mois que je suis ici. Si je suis comme là qui m'a dit, on a bon, on m'a dit pété, on a pété. On a dit qu'on a confirmé, on a dit qu'on a police à donc je souhaite qu'il depuis mois octobre, peut-être depuis octobre, pour la situation là qui bon, arrivé ici, tu savais que je suis venu juste quand il m'a beaucoup ma colo, ça s'est préparé. Après d'avoir passé 12 ans en Suède, où il est belé, et que tu rentres comme ça, ça va se préparer. Vraiment. Donc j'ai la facilité pour l'envoyer, j'ai la facilité pour l'envoyer. Mais non, tu reconnais le problème nino et ça là qu'on se retrouver vraiment dans la condition. Bon, on a peut-être exposer tout vraiment pénalité, mais il y a que juste un conflit entre les Guinéens. Oui, comme on a dit que la maquillée les amis dans la police, donc on va garder la police. Vraiment. Donc c'est de la police qui est aux gens. Donc la police n'était pas venue aux gens directement, mais la police était là juste. On a maquillé les amis dans comme les conditions n'étaient pas aussi remplies en faisant la Suède, il y a un dossier qui le c'est ce que comme a dit Makamula Mukanda, c'est son numéro il fallait Makam la parce que tout ce qui était là c'était d'abord Makelele Nandaku mais
au-delà de toute sa situation, mais il y a que situation na eza bien te na Suède. Comment est-ce que comme à niveau ya obengambila? C'est quelqu'un qui va j'ai été avec elle pendant 3 ans. Tu vois, quasiment 3 ans. C'est qu'il y a une situation. Bon, je dirais même que ce n'est même pas la première fois. Ça veut dire qu'elle a aussi tenté plusieurs fois pour lui. Il y a même essayé de combattre un peu beaucoup. C'est comme le rôle d'habitude. Bon, cette fois-ci, c'est peut-être un roue qui m'a escalé. Comme j'ai descendu, je m'en vais escalier, la police aussi montée. Vraiment, donc c'est arrivé au moment où aux autres bimans escalier pour qui mande des polices beaucoup tanina bango. Oui, donc j'ai sorti juste la porte là, on va donner matin. Donc comme il n'y avait pas moyen pour dire ça l'autre matin, la porte, on voyait que la guerre était là. Il fallait la zone pour résoudre d'enquête vers la zone en 4. Ok. Et la première chose qu'on va tout dans la cas, qui mécanise là, bon, comme déjà que mon ocoliani, on ne voit pas déjà que ma camoisate, ça déjà de côté. Par contre, il faut quand même continuer à enquêter dans ce sabbat. Mais non, aux gens. Ok. Aux en contact quand même na moi si yo azape quand même cause ya ko refouler ya refoulement na yo. Aux en contact na ya zo lobanini. J'ai été en contact avec elle mais pas dit. Mais jusque là je n'ai même contacté avec quelques mois de bien en plus. Donc il y a collaboré dans ce papier mais vous voilà possible pas bien enfin. Et puis même aucune information. Oui, et puis par rapport à je n'ai aucune information, je n'ai aucun soutien par rapport à elle. Donc je n'ai aucune information, aucun soutien par rapport à elle. Donc c'est un peu ça. Donc si ça m'arrive aujourd'hui, c'est juste à cause d'elle. Vraiment. Bon, elle est là, elle s'en fout, elle fait sa vie, bon, il a bien mourir. Parce que bah, tout misusu à peine à niveau à Suède, bah, mais qui ko contacté, bah, lobby à boy, à lobby, ce pour naïe, au côté kalaka, kuno ko souffrir. Par exemple, c'est pela naïe na malheur na yo. Oui, c'est ça, bon, c'est ça, l'objectif, c'est quelqu'un qui n'a rien qui a parce que l'histoire n'a pas pu m'employer, je ne peux pas relater à quelqu'un qui est dans la vie qui a trouvé à Salawa Kwagotal, et là, tu retrouves la Kine, bon, ah oui, ils ont passé. Les hommes qui ont eu l'histoire, il y a eu une histoire pour battre ou à Ghana, qui sort mon moulay là. Donc, l'objectif, c'est peut-être un combien de temps. À la limite que ce n'est pas la première fois bien appelé. C'est la 8e fois, la 8e fois. Donc, pour lui, ça s'est dépassé dans l'adresse où on a plusieurs fois. Donc, c'est aussi l'occasion peut-être qu'il y a eu, c'était toujours comme ça, à jouer opportunité, c'est un autre cas, au bout du camp. Bon, il y a pas comme ça, je ne sais pas, parce que les réponses à ce que les gars ont et maintenant, bah, condition, mais moi, message na yo na ba Congolais au bazar na Suède awande kato tu ko sensibiliser bango moi appelle na yo pe na bango et puis oh mais quand peut expliquer bango sur quelles conditions aux autres se retrouver vraiment na Kinshasa parce que ils a refoulement moko ils a qui prévité karaboé donc mais quand yo mo ba yo kango na monoko na yo. Oui, je crois que bandeko bayebi bandeko pe bamona na peut-être quoi yo kamayi. Les gens donc ça fait 12 ans passés, je me suis retrouvé dans ma colo. Donc ça veut dire que la vie à Kinshasa n'est pas aussi facile. Ah oui. Car aussi beaucoup de qui y a des années passées. Oui, il peut pousser en côté. Mais pour moi, la vie continue. Je vais juste continuer à être encouragé dans la vie, à écouler la vie. Ça veut dire qu'elle va pousser à soutenir la vie d'une manière ou d'une autre. Où il y a dans le course. En tout cas, parce que moi, j'ai besoin d'évoluer, avoir une vie après. Comme elle est donc je suis acquis, mais je n'ai aucun soutien. Et je n'ai aucune vie. Bon, je demande quand même que soutien à une vie là. D'une manière ou d'une autre, à soutenir aux enfants. Vraiment, merci beaucoup. Papa Labiso, naso batunyo so ba Hollanda message na yo et puis bako réagir vraiment. Ozala bien. Ok, maman Jackie a rappelé yo. Voilà, pour na osuki sa tokutana moko ya bami ya Lucien o azo se retrouver na Congo bazaki refoulé et tozana ye pa oluka apesa moi monae par rapport ya likambo ekomela ki Lucien surtout qui a sensibilisé pe bato o ba Hollanda biso vraiment pour bakoka ko réagir. Salut. Oui, salut. Moi, présentation d'abord pour la toute première fois. Ouais, merci. Nous commençons à jouer au Sala.
navandi précisément na Suède na Stockholm batu baebinga na kombwana. Voilà, je garde rapidement okolo banini pona ndeko yo ekomelaki makambo ekomela ndeko na biso lycéen et puis selon yo oziso yebi quand même quelque chose sur refoulement na ye o mekape ko lo banco partager on a batu ba Hollande. Ouais, bon koloba par rapport à refoulement na ye c'est pas important. Ezaika sangomo amawa koyoka ki ndeko à se retrouver na Congo. Normalement il na ba de jour bakangaka ye abenganga nazaka na Italie apprendre ngaki bakangi azana ana prison mais to ando solane tout le temps tinande nazonga i Suède to ando sola ipsinga ki ma solezo ki bien azwa ki avocat donc kalata obima du coup nazaki surpris abenganga jour musuki azana Congo donc ça là vraiment mawa et puis ça y passe quoi avec des comment bien bon tout melna e awa ngai ou tout aux alane trop to katana ni basuki donc ils ont vraiment passé quoi ils ont passé mutamesana awa à se retrouver na ba RDC wana na position T donc ils ont vraiment facilité quoi mais sinon nazala na tout le temps en contact au solo laka donc ils ont vraiment comme message au toko passer na congolais nyonso na mboka ezaki to meka kosungai quoi to sungai ndeko nyonso otala image au vraiment toza vraiment na besoin vraiment lisungi ya osunga ndeko kolongola na place azawana parce que eza vraiment ya facilité moni ko kende Congo ebungaki osali programme OK neti vacances ozonga mais ko kende abandingwana toyebi ba mambebele sa emaka mambebele eza facilité mutamesa déjà na vie mususu akende so bandela vie moko ya ko dépendre na batu donc eza facilité quoi et surtout que ba bien dans la famille te na Congo kuna na Kinshasa. Ouais, c'est ça, il y a famille presque eza na Lubumbashi na kini kuna vraiment eza vraiment moi passé donc ya wana masoué eza vraiment ya ko lixa message vraiment tout congolais wa kotalango et puis ça vraiment mawa quoi ils appellent ça un message moko et toucher mutunyo so wazana mutema ya mawa copé ça ne fait que rien le carotine de la pour le moment ndeko na biso lycéen azande nini état de santé na ye azo vivre ndé nini. Ouais koyeba vraiment ninga o vivre na Congo bon koyeba ngo vraiment boye pona loba vraiment na ebité mais sinon état de santé ne vraiment abienté moralement déjà azabienté parce que azonga déjà brusque qui na niveau prison azala ki na cacho ba ozoye na butu vers 3h du matin ninga ipsanga bazoi parce que azaki na Etebor ba bazoi na butu ana ba briska e mamoko ba kinae donc ezaki lomo déjà s'attendait na hote et ça lomo ko bipsa déjà moral nae donc ti ninga za kuna do moral eza déjà bien té et état de santé nae vraiment aza vraiment ninga za la té quoi donc yango nous mo ki tozo sala collecte message en sorte que ko luka moya ko luka usunga quoi na sens wana. Voilà, on a sur message vraiment est passé donc bande ko na biso nyonso bolandi biso kandenge notre frère Jogar Aucholoba de ko na biso a vraiment na ba condition malamu te de façon que refoulement na ça maki brisque et puis azongi même pas bilamba téléphone donc ezaki et c'est pour na ngai rozana bino ana pour na partager la bino problème oyo pour que tu trouver solution et puis na ebi que solution pour biso ba congolais na ebi que to lingana et tu auras vraiment la bolingo donc tu ebi que prochainement so to ko ça l'émission vous apporte pe sabino ba merci ya o mosali voilà rester branché na site na bino moko et à Scandinavie www.bomokoyamboka.com et puis un grand merci à Digital Momo pour na yende ba makambo ya boezo salema donc voilà. Restez toujours branchés. Bye bye. Bye bye. Ouais, de maman Jackie. Dans une heure, hein? Ok, merci papa. Dans une heure, nazo bengo dans une heure. Biso bana mikeo kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.
ela kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulantaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano